Congo Liziba TV. Tango nga na lobby, tango nga ina lobby, nani? Zuma, ça comédien. Yo, tika Zuma ko? Ozo moko tsa Zuma na terrain, tika eko? Oh. Ah. Ozo musa asali ngo mission. Totalité. Asali nga? Oui. A lobby ni émission. Totalité. Atindela tete kende bakata ba atindela yote. Abini, yo taki yango abini. Matière na yo so yesusu na komba sila tika komba sila. Ala matière na nga? Bana lemba ba pesi matière na yo. Oh. Abitika komba sila. Papa, yo kangai. Mais après, tant que mon bani Belvi TV là, on a pu tourner pour notre Belvi TV peut solliciter bon. Belvi sur le en scène orienté peu bon, ça là ngo bouquet na ngo bou. Il faut na le baba détail wana. Non non. Les expressions. Si ya ça la chaîne parce que qui peut goût ya hôtel la chaîne à bandeko. Étant artiste, oh yazali. A se décider ça là, sali. Mais le col la banda qui couilla trop na Belvi TV. A zo orientation et pas Belvi. Il y a aussi la orienté chaîne là. Il y a aussi la chaîne là bongo. Parce que bande ko tourner kuna trop. Revenir yemo kwa loba. Non, bonga na loba makambo pona banga bazuma to na banga non attends. Oh. Na loba bonne. Est-ce que ngala pona loba likambo ngana yebi. Na robanga ba na za muninga zuma. Est-ce que ngala za muninga na yebi. Est-ce que na za muninga na yebi. Na muninga na yebi. Toyebani ya boye soki to jouer tabala moko mibale ya koyebana boye boni ndeko ay c'est bon mais tout ça rapprocher penate bon pour ngana lo balikambo il y a bani théâtre mugoni est-ce que mambo théâtre est-ce que ça yoni mtu imposer belle vie to aux yeux intérêt d'attente au basera ba bongo to jouer na bella les journalistes mais j'étais bien dit na sur Belleville TV za chaîne. Donc, ceux qui nazali sous terre aussi un micro, Belleville TV aussi la chaîne. Ngana aussi la artiste. Kozonga na kolongwa kozonga na comprendre la question. Na longwa qui chaîne à Belleville TV. Après. Mais na auto ebiso awas. Belleville TV zanda kunangai. Parce qu'il y a qui libella fait ça marmonae les lopé va mo comparer les chaînes na il la bella TV na ba esprit par rapport à un meilleur produit et puis le Kenya bozonga so comme esprit c'est l'équipe de l'esprit il y a l'équipe de son esprit ça on va changer l'autre so il y a l'équipe de son esprit on changer l'autre tant que ba comme kala mutu boye o yeba directement ni bosolo ngala ebi na ngate ngala ebi Belleville c'est ma sœur ngala ebi na ngate ke mukala et tout non na ebi te. Moi, je sais bien que Belleville se macère. La patronne, donc voilà. Est-ce que le rôle peut bien mettre sur la TV à part Belleville? Oh, bon, alors, il y a comme ça. Vous avez tout le monde, vous avez un là? Non. Parce que tant que ma problème est belé, quand ma famille a vu ça, mes gens raté. Ouais. Mais on peut expliquer ça. Parce que tu as belé, tu as le belé dans la TV. Ok. Et tu as un problème avec Belleville par rapport au poster vidéo à 6 ans anniversaire. La chaîne à you. Il a raison, il y a Kolongana dans Belleville TV. Vous assure. Pour ceux qui ont la postara vidéo na chaîne nanga, yango nde longoli saranga, c'est que yango na lobby. C'est que tant que la bande ko kende ko jouer kuna na ngana bando za na ba problème. Parce que na jouer na SB mbalebele, je ne peux pas ko benga moto. Ndeni bo benga ngate mais depuis bo benga ngate. Mais il faut bien en répéter. Sœur na yo, frère na yo bengi ngate nga sala na mambo na te. Nga za artiste. Na produit en fait. Na za nga artiste. Ce qui moto alinga benga ngai na musala pourquoi pas? Non ya. Ke nga na benga musala. Non. Moi mais est-ce que lelo rôle ba ko vana pour bandi ko benga ndeko si la bisalo. Oh. Si là, na ko jouer. Pour na nini yo cheka bekam. Bato baze belé pour na nini ga yo che. Est-ce que peut y le bien pour la tourner na mo pour la nina benga soli pour meza. Botanga benga nga est-ce que ngana benga ya benga nga? Demain. OK. Il m'a dit mais on sur internet au finga si la tongo poko au finga ba comédie billet tongo poko mais ben fa elle biso il était attaché de presse. Il y a une question là attaché de presse. Bon, Diego. So vandisi demer na kitio yo
Tunye mituno zo tuna wana et ozala bien makasi po ya ozala mieux placé ko répondre yango na belle vite bo latsa sila te. Boza pe ba artiste bo bunda pe nani bango pe babundi bakomi place bakomi bino pe bo bunda nani botikaka biso na makambo koyaka wa kolobela nani oyo ofingi boye oyo koto oyo bandi kolobela oyo ofingi koto oyo nyonso wana eza ba flatterie eza kokemande tournage stratégiquement tango nga na lobi tango ngai na lobi nani yo tika zuma ko ozoli moko tsa zuma na terrain tika eko oh ah ozoli musa asali ngo mission asali nga alobi ni émission abini yo taki yango abini ala matière na nga bana lemba ba pesi matière na oh abitika komba sila papa yoka ngai Congo Liziba TV. Bonjour, bonsoir, mesdames et messieurs, fidèles internautes de Congo Liziba Télévision. Vous êtes nombreux à nous suivre à travers à commenter, à appeler la minute à revenir de si vous êtes dans l'émission, la biso, vous toujours un grand merci à ben derrière la caméra, pourquoi pas Jérémy ou la caméra vraiment réalisation qui peut. Merci aussi avec Tupa Namba la télé. Merci à tout parce que les gens de pro de loin, on a conseillé la suggestion surtout ma remarque ça a vraiment plaisir à trop. Là, je vois directement vous maman Jackie de Colombe depuis Allemagne dans votre télé, si vous allez en vraiment émission au TV Moko Batébélé, pourquoi pas pour qu'un fils depuis Allemagne en colonne, vraiment une famille bien assise, et c'est une autre Amélie Massoulirance depuis États-Unis, à la même émission au TV Moko Batébélé, pourquoi pas Joyce Soleil depuis Canada, Bambo TV. Voilà, mesdames et messieurs, Philippe Interron, c'est un réel plaisir pour vous. Encore une fois, il y a on lisait la télévision, une première fois dans mon studio, on va quelqu'un qui a Jimmy Monalemba, artiste avec un bisou à Salamara, vraiment bien. Aujourd'hui, on va parler beaucoup de choses, on va parler à propos de la chaîne Naï, on va parler à propos de Bélé ou de Tinéma, la question à tout Naï. Il a dit qu'il va répondre à la question parce qu'il m'a tout, et le m'a tout, et le m'a tout, il y a le bon plus haut dans la télévision. Invité, j'ai mis sur la même la magie dans la plateau. La côté à Jimmy Monalemba. Bonjour. Bonjour Diego. Nzamba zo batela. Voilà, c'est un réel plaisir pour Mayo. Avant tout le monde, d'abord, beaucoup de choses à toucher. Côté à Goma, on a guerre et Zali, on a évité d'attaquer artiste. Un message de côté, ça c'est tout l'affaire des sénateurs. Ouais, courage surtout na ba maman, ba famille belé oyo ils ont passé ba moment moko tragédique na Goma. Nous sommes de cœur avec eux. Nzambe a consolé mitema ba oyo ba perdre ba être cher na bango. Nzambe a sunga ba oyo bisika kola les jours salate. Nzambe a kimia beaucoup na vraiment et kimia na ambuyema oyo na Goma et force na FARDC basoda na biso oyo bazo lemba te ko bunda pona kozongisa mongo na sima. Nzambe na lola na bango. Voilà. Merci beaucoup de qui a la famille tout on va toucher surtout la FARDC vraiment force à vous. Voilà, Jimmy moi allé en 2025 2024 les quelques mois délai mais de côté na attaque artiste 2024 les acquis année en réussite de année projet réalisation bon 2024 na bossa quitté artistiquement 2025 mandenge kusola na Nzambe et au Simba donc voilà la projet Zébélé à 2025 oui pourquoi pas makambo Zébélé au sala Nzambe ga liboso ale malembe au Simba voilà vraiment makasi pona passer sur les 5 pour m'envoyer ça la finale partout dans le monde. Nous parlons un peu dans la chaîne Nayo, on a qui la chaîne, mais apparemment on a déjà des locaux et puis tout le monde directement stoppé. C'est-à-dire quoi? On a tout dans nos îles vraiment, on a opé sa force sur la chaîne. Oui, chaîne Nanga avant bilo que bander au côté ndengo lobby et après na stoppaki yango raison ya temps. Na saki moi ba déplacement libanda moi kili de la lobaki bon. Pourquoi après makambo yango na check au moins pause. Tant na ozonga 2025 nous se photo bandela zéro. Donc photo renaître encore. Hein pour na osepelisa ba eboni oyo ba mesana toujours pour landa biso na ba oyo ba pesa confiance na Jini Mona Lemba Tongo na chaîne Mona Lemba TV.
Voilà. Voilà, j'ai vu aller mato sur la no eza muzindu to ba tout c'est que les gens disent tout bas ba te belé ba tininga ba question na tuna yo olonga ki pa belle vie au sa ki chaîne te belé suni soka sa ki repesa meilleur de toi na kata chaîne na yo mais du coup tout moni au tiki chaîne aux ko travailler na belle vie ya to eza sauter le roi journaliste parce qu'il faut que c'est des disques tu ba ki on a po ya mingi ya journaliste pour la question ba télé tournage mais aux il est en tant qu'acteur. Est-ce que les aïeux qui imposé belle vie, to aux yeux intérêt d'attente, ou basera pas bon bouton jouer la belle là, les aïeux journalistes. Habité pour répondre ni tout au balo baralo quoi. Mais déjà na fungula chaîne na zalaka na kati belle vie TV. Les aïeux que na libanda belle vie TV ni na fungula chaîne fungwa maka na zaka na kati. Ben lelo na roza na belle vie TV te aussi ba micro ndenge lobio. Belle vie TV za chaîne. Ozomona. Après nga na otika artiste comédien. Moment nyonso belle vie TV on a besoin nanga comme personnage na ozala wana parce que zanda kuna ngai. Vous comprenez? Donc voilà, c'est un peu ça. Besoin na ezaki aussi ma micro. Lelo ndeko en tant que comédien. Na comprendre question que. Na bi à l'époque ba aussi ce micro na ba télé tournage. Lelo pourquoi changer, lelo comme on jouer en tant que comédien. Bah tu vas dire pourquoi transformation à lelo. À l'époque ils a quitté. Mais j'étais bien dit. Même sur belle vie TV za chaîne. Donc ceux qui nazali sous terre aussi ba micro, belle vie TV aussi la chaîne. Nga na aussi la artiste. Mais na moment belle vie TV vous en a besoin personnage nanga étant artiste, na aucun de ko jouer pour ezanda kunanga. Donc voilà. Qu'est-ce qui s'est passé du coup tout le monde a rabolo les capables d'émission ça presque ni mignon sauter mais quelques vérités pour les gars na belle vie TV tout le monde va ima mususu. Qu'est-ce qui s'est passé ba longo là au bout de sa micro ba pesa mutu mususu parce que do ima comment ima par rapport ya les balongo là bon du coup ozongi qu'est-ce qui s'est passé et puis eloni esali kozonga avant de travailler na belle vie TV kozonga kolongwa na kompa kolongwa kozonga na comprendre la question na longwa ki chaîne na belle vie TV après mais na auto ebiso awasi belle vie TV zanda kuna ngai belle vie TV zanda donc on a dit belle vie TV zanda kuna nga mais belle vie TV zanda kuna nga ndeti mambo zo lukala banda ko expliquer pona nini longwa ki pona nini zonga ki boye na sala émission mobimba batu batala bamona et tout donc je ne peux pas recommencer encore dans le bac et les cas et tout c'est na bandela mo susu comment il doit imposer belle vie quoi imposer ndeni et on doit jouer au départ naza artiste je suis artiste belle vie la personne aza scénariste soka komi makomi banzinga benga nga ochanga na casting donc voilà nini o ngoloba mais bato belé pe bazoloba ta bolungwa ka bosala ba chaîne bato belé bosala ba Jérémy ba Marina mais du coup les deux monde ka Jérémy natikala numéro 1 à bino surtout na ma chaîne basala la chaîne et leur parmi ba chaîne et ça biso ba meilleur gars na kati ya Congo RDC bato bazoba que c'est que Jérémy l'équipe esprit parce qu'il y a qui na zonga sauté bino bokei bozongi nini ko bana bato wana babili yo vous avez esprit Jérémy l'équipe esprit en plus pe vie na yo ozolinga vie ezaka na nsima belle vie atake mukala azala ndeni okopesanga quelques critères oyo bamikala bazalaka nango ezala ndeni na nsima mutu kodefendre mutu wana kaka na tv yango kimukala basur jalelo en fait kijalelo mpe mosusu mukala mpe mosusu famille morote bon après question lobaki bosalaki ba chaîne après il y a Jérémy moi je dis bravo na Jérémy na évolution na ye coup de chapeau na ye force na ye pe lisusu na oyo azosala comparaison ya comparer ba chaîne biso tosalaki ba chaîne ye pe asali chaîne bato nyonso tute nde bazalaka ndenge moko ozomona ata bokosala bachaîne bino nyonso tu nzela moko il y aura toujours des chaînes oyo ekobanda obimisa motu wana eza loi ya nature ozomona bachaîne na Congo eza combien mais toza nango ebele te eleki 5 te je ne pense pas
oyo vraiment communauté vandaka ezotala et puis eza na kombo nango na motu ozomona donc déjà kokoma na baniveau ya bongo eza ngolu eza grâce biso oyo mpe oyo nanu tokomi na bacatégorie ya bachaîne oyo ezotangama makasi na communauté te nzambe ye moko ayebi pourquoi et puis il y a encore l'espoir espoir eza nanu so nde bato bazobakila l'équipe de l'esprit parce qu'il y a kenda libela faisa makambo na ye lelo mpe bamokompare mpe chaîne na ye lelo na babela tv na baesprit par rapport ya bameilleur produit ebino bokenda bozonga so likambo esprit c'est l'équipe de l'esprit lelo ya patron na bino ya l'équipe de son esprit eza yango echanger l'autre so ya l'équipe de son esprit echanger l'autre ya l'équipe de son esprit kasi on a l'obit na répondre bato wana comme eza yo déjà bato wana na répondre bato wana il y a l'équipe de son esprit donc voilà les problèmes kozala na sima ya belle vite kozala pembeni ya belle vite je n'arrive pas à comprendre ndenge bon baterme na bino bolobela yango trop na ba émission ou pas déjà na loba yango belle vie c'est ma sœur ngai na belle vie c'est toute une histoire ya famille c'est toute une histoire eza nango makambo kutu teke ya belle vie tv te nalobaki yango na émission ya franck belle vie tv existait te belle vie la personne elle reste toujours ma sœur eza vraiment histoire ya famille ozomona après bato bakointerprete ndenge bamesana nga natalaka bolamu ya motu na ntango ya pasi na ntango ya bisengo te ozomona nga nakutana baproblème mo ebele na omona ke eza na bandeko mosusu oyo baya baassista yo na bamatanga bato mosusu bamonana te na oyo bamonana eloba ebele mpo na ngai na moma oyo aya koassiste yo na problème ozala nango akoya mpo osala mamne mosusu ozomona donc déjà après baproblème ezangaka te na bafamille yango ya biso mais la famille reste toujours la famille ozomona tokokumba makambo yango te soki ndenge nini libota eza libota donc c'est ma sœur eza nango makambo te moto azala mokala to nini yango na toni yo mokala okopesanga bacritère aki mokala mais soki ndeti na makambo mokala nayebi soki opesanga bacritère nao se retrouve nde te na bacritère ozoloba wana yango nazolinga explike nga nga nayebi na nga te nga nayebi ke belle vie c'est ma sœur nayebi na nga te ke mokala et tout non nayebi te moi je sais bien que belle vie c'est ma sœur la patronne donc voilà bonga nga likambo na motu oza motu moko oyebisa kozana problème na nga non parce que ntango obimike maproblème eya ebele tangi bafamille na biso baproblème ezangaka te eko koexplike biso parce que toyoka ebele bato baloba ebele elo na batv tu as un problème avec belle vie par rapport au postara vidéo ya sila ya anniversaire na chaîne na yo nayebi te ndenge pena yo yambingi nga pena boye mobimba na nga boye tokotelema kaka wana na bakombo ya bato nayambi yo fana pose baquestion tout ebomaka libanda yango éclairci biso apo toketi na biso na chine mosusu question yango ezalaki nini olobaki est-ce c'est vrai oza baproblème na belle vie par rapport au postara vidéo asi anniversaire na chaîne na yo est-ce que wana eza raison ya kolongola na nga na belle vie tv oza sûr po soki ezalaki nga na postaka video wana na chaîne na nga yango nde elongolisaka nga yango nalobi ti c'est que ntango na bandaki kokende kojoue kuna na ngai na bando ozala te na baproblème parce que na joue na s bimbala ebele mais naza artiste eza te bango soki bakomi fo kaka ngai personnage na nga non artiste babengaka ye soki basali scénario ntango bazosala casting bapense sikoyo na personnage na yo awa il faut ya lemba to awa il faut Lisa Marina to voilà esalamaka bongo nga nakemandaka tournage te je ne peux pas ya kobenga moto ndeni bobenga nga te mais depuis bobenga nga te mais du fois tobenga na rapeti sœur na yo frère na yo obengi te nga te nga asala na mambo wana te nga aza artiste naza produit en fait naza na nga artiste
Ce qui monte à l'inga benga ngai na musala, pourquoi pas? Non, ya. Kengana benga musala. Non. Même à Kenya, vous allez quitter autant. Bakwa Kenya yo na respecté, na valeur te. Ozomona. Alors bisiko goya ocha mo lolendo, mama peka na ninga kibomoto ekozala sika oyo ba considérer yo parce que ba appel wana ezaka moko ya ba considération. Ba banzi yo, ba penser yo, ba raisonner yo. Ozomona. Babengi oyo sali musala esili okei ezala te obengi po bapesa yo rôle tango okokoma na esika okozela nanu tout comme bakosali so mpe musala bapesi yo mpe mpata te po obengaki osengaki bakozelisa mpe yo moto asuka bafuti batutu barépondre batutu bayambi batutu yo oza na position de faiblesse oza na eloko koloba te parce que okemandaki yango osengaki yango mpona visibilité na yo. Alors moi je fais pas partie ya bayango boni oyo certes naza na bandeko tu wana bakomaka ya basi na mibali famille tozalaka tovandaka soki esengi ya kokabola koko etu tosalaka yango me ngai natie batutu yo nde okoyeba soki otanga nani na nani tout ça dépend de toi. Mpona nini yo tiekaka bekama bato baza ebele mpona nini ka yo tie mpona nini abenga soki problème eza botanga abengaka nga estce ngai nabengaka abenga nga non abengaka nga parce que akanisaka nga na personnage par rapport à casting asalaka ebongo sikoyo c'est ma soeur bongo mpo kobenga na ngai naye kozalaka mpona mosala même pas baartiste baza ebele ezaka jinita l'artiste va se venir. Nous à l'aise de nos artistes, nous à l'aise de prendre, nous à l'aise de nos artistes sur la benga nos joueurs. Est-ce qu'ils sont bien joués? Oh. Mais si on a bien joué, on a joué des points. On a des problèmes ni au salaire qui a joué. On a idée en gros, il y a problème au salaire qui a joué. Non, parce que mais quand on a belé, c'est pas mon thème, c'est pas mon thème. Oh, c'est pas. Mais on a déjà tout les qui n'a répondu qui a ngou. Clarté. D'être ni na sauté, il y a besoin de ça na zonga simaras. D'être côté ni. Pour la tunio que c'est vrai que maintenant nayebi sur na lobi na yo te soki ezalaki bongo seki ntango naza na Bellevue TV na ngai banda kokende retourner na SBT et je ne répondre donc c'est archi faux ke ngai na ye ndenge ozolobaka soit disant tokomaki na baproblème mpona epostaki et tout non même pas yango nayebi si yo nasala émission ya monene ya mobimba epa Vincent donc bamakambo ezotuna ngai ebele je pense que naloba yango donc il faut se cultiver encore na makambo susu nga nazana yo na ozelo loba makambo tout solo. Voilà, merci beaucoup à Fusindo à tout ce que les jeunes disent pas yo to ta biso OK yo poza chaîne nini au Bruno ba na bosaba production pe do cholo ba biso à 2025 ma posé belé dans le zoom la guerre zo mona succès zo utapi est-ce que ça va comme leadership de to les un leader ou soit comme ka ba dijale lo yo ata ba comédie ba komi yango ou soit musale ko mukie na habité. Non, mais après que le leadership, ils aura toujours na ba lana, amicalement. On se comprend, amical comme ça, il est loyal, ça passe. Mais si on est comme il y a banenga qui monte ma bebo, il y a vis-à-vis boy. Bon, on est à ramabé, on est à source, il y a destruction, il y a musala na biso. Ozomona. Parce que sur le théâtre, il y a format comme il est là, ils ont même format et tous arana ngona mikolo ngo boni ba kulutu ba vie oyo to talaka na TV to kuta musala ngo ozomona lelo to moni changement total hein changement vraiment ya makasi parce que batu bazolinga ko travailler c'est-à-dire mutu ye moko az artiste akoki pe ko sala chaîne na ye akoki pe ko banda ko produire ba propre film na ye to ko créer ba contenu na chaîne na ye mais a osala yango te ya ozalaka wana alikaka na ba émission to alikaka na ba plateau ya bato et tout pona peut-être ko finga bato moko boye to place moko boye bachaika to bachaipoa yango so mona lelo yango komi lelo bato bele so koma na longwa koto yo
nakomi nanga muta koto na longo koto nakomi muta koto ozomona maambona nyonso eza ko bota parce que biso ba artiste tozala trop ba fainéant tozotala kaka baye oyo déjà bapesi babimisi mutu na ba chaîne ntango déjà omoni bongo olembi okomi démoralisé espoir on dirait silio non espoir aussi la ndenge okufi nanu te biso tout toza ndenge moko po mutu akufi nanu aza te tozomona so te mutu akufi aza te donc toza ndenge moko parce que tozopema kolopema nzambe ti ebongo yo kobanda kokansonire bango loka bakomi awa seke ngai osimba ya so te omitie déjà limite mpo na bomoi na yo baartiste fo basala bamisala na bapropre chaîne na bango mpo ebele baza na bachaîne tomonaka bavandaka mpe na bakiti na yo etu baza na bachaîne mais baoyo baosala baespoir lelo babanda mpe na se alors biso mpe fo tobanda na se mpo to atteindre baobjectif to bisika boni bandeko baza pourquoi bato baolinga otravaille te omona papa mokolo to mama mokolo akovanda na kiti ya koloba nga naza abakuk nga naza famille libota non wana eza non approprié pour le fan fo totika bafan na bakombo na bango artiste tanga kombo na oza nani naza jini oza nani naza mutu boye voilà problème ekozala neti wana olobi bayebi nga na cachet ya famille libota nga déjà mokili mobimba ntango baomona image baomona elo figure na nga baomona Bellevue TV eza chaîne Bellevue TV ozomona donc chaîne ya Bellevue TV nde bota famille libota ozo comprendre donc famille libota eza bafan oyo basoutenaka Bellevue TV nete so ozo comprendre donc voilà c'est un peu ça chaque chaîne eza na bakombo ya bafan na bango SB aza na bafan na ye baleza bakouk ozomona donc SB ebimisi bango alors c'est pour le fan baartiste baza baartiste to mitia esika yango ya biso kilo wana oyo toza nango ebila na kibomoto na biso voilà parce que moi cholo bango so bamoni Bellevue TV il y a des artistes pe baliki kana ba plateau parce que yovandi bazaki pe mingi pa Bellevue TV lelo balongwe ba déplorer ba art belé oyo wapi ba subir et mingi ya Bellevue tant ozo mo bazo dikana ba TV bazo déplorer yango bazo ba vomi to kina biso na ba place mususu kina Bellevue TV en tant que usa enfant maison de cholo ba et ça le condamné. Bon après na habité na format nini ba oyo zoloba ba yi pembeni ya Bellevue ba koma koloba semi to longwa na to longwa to ke na biso na place mususu na habita nga format nini te ya relation bango bazaki na ngona ye biso personnellement nga na Bellevue la personne eza famille alors batu mususu na yebi na nga te soki bango pe ezaki famille ozomona po mususu eza koya Bellevue TV po a tourner après bafuti mpata na ye akei ozomona nga eza famille yango nayebisaki yo Bellevue TV ezala te nga na Bellevue eza famille bato mususu eza musala peut-être koloba musala amoni ke awa na ndenga musala nde toyokana te et ensuite bazo déplorer que comme si bon esclave par rapport à mbongo il fallait asa musala te akomi kaka comédie d'émission pas défendre l'émission mutatindaka bato basala ba mission ko défendre ba ninga eza nani oza sûr bango ba nga na obeta masolo nga na yebi parce que nga na kati ya tango nazalaki na kati ya Bellevue TV ya chaîne natikala komona na nga place moko te ke Bellevue aloba na motu kende kofingela nga motu to kende koloba boye to sala boye lobi oyo kuna na kotia na film ou bien casting oyo pena il faut zala c'est déplorable na ba comportement ya bandeko na biso ya théâtre ya bazosala soni na communauté ozomona soki olingi kotravailler na chaîne oyo yo motema elingi oboyi kotravailler na chaîne na bachaîne mosusu ekodépendre na yo mais komitia ngambu te olobake no na longwe na ngai famille libota to mpe na longwe na ngai eza bakouk nazala so abakouk te moto akomisaka bino ezaka nani mais c'est une question mais nga motuna na tuniti
mais mutu tanga zoloba nga na komi famille libota mutu akomisaki famille libota eza nani eza motuna po tango zoloba na longwe seke bakomisaki yo parce que mutu akomisaki yo nani seke oza na kombo ya mutu akomisaki yo to po yebi mutu yango alors luka ye lea oleka na tv luka ye na ndenge ya mayele sans tv ezala nga okomisa ya ngai olie na longwe na ngai esili sans kutu bato bacomprendre mais ntango bato bayaka na batv koloba na longwe na nga famille libota soni eza te ozoloba biloko ya bongo donc place ya bafani yo olati nango étant artiste epo ozoloba yango na longwe yo na tuni moto akomisaka bango to akomisaki bango bongo nani po soki moto alongwe aloba na longwe na ngai famille libota to mpe na longwe na ngai bakuka voilà mpo ngai nayebi bakombo wana eza approprié mpona bafani yango moni nazobeta sete plus côté wana baartiste fo batikala baartiste ozo comprendre comment on gère le lot comment est sali internet par rapport à des motos après ça va changer c'est bon on va finir le lot collègue na si la bisalu ba des motos asoma ba comédien ba ça y a des motos sur retourner pas si là comme ennemi ya Bellevue TV habité tant on a bloqué sur internet parce qu'il faut qu'on se on doit te vendre trop na kombo batwa non ils pour vendre coton si yo yambi joueur ou bien den yambi artiste comédien petit pour répondre à la question yo motu nanga ba pas de problème mais ndeti makambo motu nanga motu nanga makambo ni nga na émission pona ba kombo ya bato non ils ont le clair répondre si ndeti makambo zoloba wana bato baloba nga na osala ndeti ndene oyambaka bango fo tuna bango pourquoi bolobaka bongo et tout kombo oyo ekozala sali koleka ya yesu masiya ekozala te yesu masiya azala sali ya faux donc ya faux du monde babenga ye Belzebul babenga ye bakombo ya mabe ya faux batraite oyo esenga batraite ozo comprendre mais aza masiya ye ndaki kobikisa bato na sa moyo azaka na game na ye na ngwende alors bato tout baa na se ya nkolo soki babebisi kombo batouche basali eloko kochange kozala te eloko kochange kozala te non mais nalobi na oke tala kutu yesu masiya babanga ye te babebisa réputation na ye na ndenge ya bato baloba oyo esenga loba boye oyo esenga azongisa boye bafinga basala tout alors biso baoyo toza bikelamu na ye ata moto akofinga ata kosala ndenge nini ekosala ni sho ni frère ozomona donc bato monde ya théâtre to monde artistique c'est toujours comme ça bato balobaka après soko oluki oyeba yoko to raison ezali na ofinga motu tel oyo te nasengaki mbongo apimela yenga bon yoko to ndeni oyo te na betokanga foto aboyaki mais sikoyo yo boye ndeni oyo te atya nga na bafilme te baraison nayebisi yo eza wana raison mosusu ezala te makambo nalobi na yo otuna bato omona baocreye babiloko balibi etout mais tokozonga ka na makambo nayebisi yo raison ezala kaka nasengaki mbongo nakomelaki arépondaki te nabengaki filme etout batyenga te nasali boye tokanga foto aboyaki nde okomona sikoyo bato bayaka kocreyela yango haine ya kovanda na kiti boye koloba makambo ya motu c'est comme si boswanaki boye bongo raison ok ya attaché de presse na ye ofinga na TV na pesi neti exemple na yo du moins ndenge oza comédien est-ce que vous appelez attaché de presse oyo ayaka ofinga ba collègue ni ba comédien na TV ovani na EP ozala na ye pas l'aise wana yana tout est-ce que yo kosalamela yo oza ndezo comédien boza na attaché de presse na moko boye ayaka ofinga ba collègue na TV mozala na ye kaka ozala na attaché de presse ayaka ofinga ba collègue na TV mais to mono na ye yo ne posete biso ile na monde art mais bato na monde art eza na bato bazala na ba attaché de presse na ba comédien que moto aza na attaché de presse aomofinga afingaka ba collègue na ye ka attaché de presse afingi lelo lobi to mono na ye oza na kombo attaché de presse yango oyo eza mozindo tolobaka tu oseke les gens disent tout bas lelo makambo demer amosala nani demer ok lelo makambo demer amosala na internet ofinga sila tongo poko ofinga bacomédie ebele tongo pokwa befayela biso oyele taki attaché de presse ya wana toyo question wana taki attaché de presse bon Diego so ovandisi demer na kiti oyo otuni ye mituna ozotuna wana ozala bien makasi mpo ya kozala mieux place ya korépondre yango mais kasi nga mpe na répondre yo étant comédien
na biso pena vandi na kitso ndongo vandi singa obingana to sali mikolo boni ya kubengana na ya kosala boulot ngata ezaka te donc c'est que oyebi ndenge planifiaka cahier carnet d'adresse na yo ya ba émission et tout ozomona donc demain soka vandi pena wa okozwa temps ya kotune makambo wana tout pourquoi boye deti boye pena yebisanga na osala nde nini mpona répondre na question wana oke mutu yango oyo olobi alobaki akufi na ye te aza na bomoi te natuni bongo parce que toyebi aza attaché de presse ya Belfi mutayela biso na internet ke demain mon attaché de presse yo natuni question wana omona attaché de presse ya Belfi ya ofilme na bacollecte mais yango nalobi comédien admis oza kuteke pozalaka po Belfi TV eza ndako mais ngai na répondre non ngai kutu naolinga nde na faire comprendre yo ke tozobaluka nde trop na bakombo ya bato yo ozocomprendre yango nde te yo olingi no ngai naloba makambo na ngai te yo kaka yo oza artiste répondre yo oza boye répondre pasi ya nini ya nini omona nde bakole bazofinga matongo pourquoi mais bozoloba pe eloko te bacollègue baofingama banani bafingami lisusu oza bakombo bato bafingami oza yango ata 2 moi 3 oza yango 3 oza na 3 kombo bato bafingami kasi soki oyambi otuna ye bakombo te yo olingi okangama na ngai naloba makambo na place ya demer nde ye aza mie place ya répondre na baquestion na ye c'est ça là où les bas blessent et ta belle fille yebi na été mais ce que balbaka yebi po ala attaché de presse na ye to chomona afinga sila to finga ba parti melanga wa to finga ba ibu to finga ba de makamba de belé oyo wapi ba comédien ba répondre été bazo répondre directement belle fille to na yamba ki parti melanga awa directement biso ki demeure aye susu arayo bisa véritable belle fille donc mon théâtre nani parti melanga aseni asiliki pe awa par rapport que demeure afingi pour akumisa ki ndako ali sila ali ke ndako za bien demeure ya fingi abi ozo mukala ko mukala sila mukolo bo afingi bien demeure te ba yo finga belle vie pour aza tâche de presse belle vie moi là au théâtre ezo beba ya moi ya tino question que comédien voilà parti on va parti na mba qui dernièrement ah sœur na ngai parti melanga la manquer respect pas demeure ba nda manquer mutu respect nani demeure a manqué parti melanga respect ah ezali mission na yo yo moto osali oyamba ye bango yesu ya lobini kasi abiso demeure aye susu bisa ba véritable belvia yala ba vérité moko ya belvia ayebi yo sûr bon soki aza nango bon nango bayebi nde baosala yango biloko oza wana bazomanke neti baya parti respect bovandi mpe botala kaka esala bien te jimali après nga na kointervenir na nga na makambo te to terrain ozokumba ngai te me na kopesa ka conseil moko général soki moto alobi exemple moto alobi baye bazomanke ye respect botosi eto bon après ekomi na niveau yango ndenge ekomi na niveau motu amanke motu respect ndenge nini il faut sikoyo koyeba parce que place wana ekomi 2 points 2 mesures ozomona alors tozomi na biso kaka na mambo na yebisaki yo biso baartiste topesaka valeur kopekisa to kopekisa te déjà nde navandi boye naza nanga motu pamba ndenge kulutu na nga jiba aloba me oyo nazali na miyebi parce que naza na pema na bomoi donc moto akosakana na ngai te moto akoyela nga mpa mbuyema te soki eza nango ke nga na yo namoni ke tozomema mondire na bamabunga tokokata na biso relation totalana ata na mosika po motu na motu agarde game ya respect na ye ozomona après soki motu azoyeba na ye oyo aza na ye te babiloko ya bamarke ya babongo bato bakobalukela yango ya bapotopoto ekozala oyo alobaki oyo azongisaki parce que théâtre ndenge ekomi kokendele ekomi kokendela ndenge bato quelques artistes bazolingela yango ozomona bato bazozala bafeneya bazolinga kosala te charge bokolatisa belvi te bokolatisa sila te boza mpe baartiste bobunda mpe nani bango mpe babundi bakomi place oyo bakomi bino mpe bobunda nani
botikaka biso na makambo koyaka wa kolobela nani oyo ofingi boye oyo koto bandi kolobela oyo ofingi koto nyonso wana eza ba flatterie eza kokemande tournage stratégiquement mais je te dis c'est que vrai donc on s'en est l'autre eza kosenga tournage stratégiquement oza na confiance ya oyo yebi boulot vanda soki babengi yo te pa mutu boye est-ce qu'il faut kaka benga yo est-ce qu'il faut kaka bapenser yo ndenge ozokanisa boza combien to toza combien ozomona alors soki omoni ke non awa bazobenga nga te awa mpe bazobenga nga te zwa kamera fungola okoki kobanda kobina na yo ozokotisa na chaîne na yo ezokotisa nango bavide eza kaka bina kaka bien so obini bien bakomotala na yango mais babi ya de certaines chaînes que soki okomisi na TV te babenga yo te mais yango nalobi ti yango otindaka bato basala bamambo bongo soki okokumisa mosala ndeko na yo Bellevue azosala to kokumisa mosala ndeko no Sila azosala c'est pas un problème mais soki okomi kobeta sete ya makasi obanda kofinga Bellevue kosila Tchaoka to atchao na film yo ozomikunda lobi omona journaliste moko badefendaka Sila to journaliste moko badefendaka Bellevue alors ya omanke au respect to akoya koloba no likambo parce que yo mpo lobi mabe ya moto bazala na ye alors ya koki osupporte yango te yango nayebi biso baartiste fo bazala na nzela oyo ya bango kala baartiste bazalaki trop collé te na bachroniqueur na bajournaliste et tout naoloba plus ya théâtre parce que na musique naza na baconnaissance trop te nga nazoloba na connaissance oyo nayebi ya monde ya théâtre alors lelo bajournaliste bakoma trop serré na bacomédien parce que biso moko nde tosala makambo wana ekoma bongo artiste chroniqueur moko akovanda na plateau abandi kosala analyse to abandi kocritiquer artiste comédien oyo yambaki non oyo eza critique eza sous remarque te ya personnage oyo moto azojouer na scène parce que il faut pas tosangisaka personnage na personne oyo moto azali ozomona personnage eza personnage oyo totalaka na TV moto aza bongo te mikomi bongo personne eza oyo tozali oyo tozopemela ozomona quotidien et tout yango nde motu alors tant yo tiki déjà mosala moto asalaka mpo osala critique nango mais oyo kosala critique ya personne oyo moto aza kofinga motu bongo kitoko te ozomona bongo kitoko te alors bato bakomi kopesa accès wana eza biso moko baartiste tokomi bamaster bajournaliste ya bachroniqueur ya baanalyste tokomi bacamarade na bango ya kobenganaka ya kosololaka ya koexplikaka bamakambo na nzala na na boye te ya biso ekomi mabe biso bacongolais toabizaka toujours biso toabizaka tozomona teke manquement ya makasi na communauté na biso awa ya baartiste comédien eza plus côté bachroniqueur bazozala pena lisusu na respect te botosi te na baartiste comédien yo osaka makambo yango te otaka baconfrère na mosusu te nde basalelaka baanalyse na bango mpona ezalaka bacritique makambo nyonso nga nalobi yo comprendre nango te yo ozongisi nga kaka na makambo esinga nalobi yo ozela point de vue nini nga napesa nga na explike yo napesi yo baexplication ya makambo ebele awa no sikoyo yo mozongisanga bato baozelanga ndeti na nini bato bango oyo baozelanga ndeti na nini to eza na makambo mosusu ozolinga otuna nga nano otuninga te minute ezokende toyotelema na Montréal azocomprendre ke nalobaki déjà makambo ebele ebele ya kotalisa bandeko basaka bongo batika et puis voilà obi personnellement omonaki nalobi makambo eza vrai ok mais tomoni bato se révolter par rapport à makambo olobaki ok on dit l'artiste comédien surtout dans les TV ba critiquer au pays entre autres Zuma tout le monde pas critiquer à ça l'analyse naïe nani Zuma oui oh Zuma mutu na ngai par rapport à makambo olobaki likambo ya Marraine Bellevue Marraine asila SBS c'était possible pour Bellevue après ça qui ont boyé habité du Mwalemba ndé makambo ngokendeli
Mais yo déjà mais yo lobby personnellement quand au taliango moni place ma bien na lobaki dans la lobaki bien il faut aux avoir numéro na été on expliquer mais après tant que ça ba émission to kozela karaté ba otala biso to kabona bango même à vie il y a toujours bateau ba ka l'émission a otalango peut-être azozela likambo moko boye na faveur ya ye to pe ya mutu na ye moko boye or biso sikoyo ba artiste toza ngai na okabola point de vue na yo fan te nga na oloba to na kotanga lisolo oyo nga yebi ntango nga na lobi ntango ngai na lobi nani yo tika zuma ko ozolinga okotisa zuma na terrain tika eko oh ozolinga asalinga mission asalinga alobi nini émission abini yo taki yango abini ala matière na nga papa yoka ngai ntango nalobi Bellevue TV ezalaki après SB eye to mpe ntango nalobi Sila Bekam azoki elengi to goût ya kosala chaîne pour na Bellevue TV eza expression est-ce que place Bekam avandi apensaki aza artiste akokaki déjà kopense yango na mutu na ye akoki kozwa kopense po bachaîne ekomaki ebele bachaîne ya bayoutube et tout aza artiste akopense yango il faut nasala chaîne eza makanisi na ye ozomona eza te kaka ndenge nalobi boye funani badetail te mosusu chaîne araisonnaki mpe daa kosala chaîne mais après ntango amoni banini Bellevue TV loka bandaki mpe kotourne kuna trop Bellevue TV mpe solisi bon Bellevue TV lokoza ancienne orienté mpe bon sala yango boye keye nango boye il faut naloba badetail wana non non eza baexpression ti asala chaîne parce que azoki mpe goût ya kotala bachaîne ya bandeko etant artiste oyo azali ase décide asala asali mais lokola bandaki koya trop na Bellevue TV azwa orientation epa Bellevue ya kosala ya koorienter chaîne na ye ya kosala chaîne na ye bongo parce que bandaki kotourne kuna trop revane ye moko alobaka non bonga na koloba makambo mpona banga bazuma to na banga mais non attends oh na koloba bongo nene ese nga mpona aloba likambo nga nayebi na kobanga nga naza moninga zuma ese nga naza moninga na ye est-ce que naza moninga na ye nga moninga na ye ta toyebani ya boye soki tozwi eta mbala moko mibale ya koyebana boye boni ndeko ya ye c'est bon mais toza rapproché pena te bongo mponga naloba likambo ye bani théâtre moko nini est-ce que mambo ya théâtre est-ce que bango bayeba mambo ya théâtre mbunanga banani nga makambo wana epa na ngai eza nga biloko nga biloko wana o bafan baza bafani fan okoki koloba makambo moko boye te osala yango ndenge moko boye ecorrespondre kaka na ma pensée na ye non 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 moi je suis pas obligé non même pas nga nakosala ka mosala ya bien oyo nakoyela fan a apprécier esili oyo etali bavie privée ya baartiste bafan baza na mot à dire te wana eza privé bango baza wana mpo comment dirais-je tozokumbela bango profession cope na biso mosala na biso tobonzela bango basala remarque soki mpe critique soki nyonso baosala mpo toyelaka bango mais ya bavie ya bato tout ça eza mamu na bango te yango ezoboma mosala comment fana koyoka kanda mpo nga nalobi vérité likambo mu nayebi or est-ce que eza na sens eza na sens te eza nango na sens te. Voilà, mesdames et messieurs, fidèles internautes, tous en Jimmy Malimba. Je pense que les locaux sont une bâtonniers en tant qu'artistes. Ou même dans le monde, qui est peut-être comparable, les gens ivoiriens, les Nigériens. Est-ce que vous en avez idée? Tout ça a sérieux d'abord, avant comme ma matériel, au bongo, pour aider les baloba bongo.
Ah non, il faut mbongo, ba matériel avant tout, même ba pata, même ba kumbi ba matériel et tout. Ce qui biso moko toza to biyebi toza te, to ko avancer te. Mutu ye moko foni yeba oyaza, même azam piaka, même ozana eloko te yeba nanu oyoza. C'est ça. Ngana lobi yeba oyoza, soko yebi oyoza na ba makambo lobi na ba nino omona bato belé bako ba osango te. Soko yebi ko papa batika biso to sa maboke na biso to mesana ko sala o to force biso moko bimisi mbongo na o produire eloko na yo ozela na fin ya mois ozela ngo mwa mpata et tout et puis voilà. Dis-moi est-ce que le bon participer au coma le film moko présentant moto to nga na koma déjà na koma déjà na koma ba film esala pe ba succès nango na coin nango ba na koma na Barcelone ba film et pas na nga moko pe et tout ouais pour filmer na nga moko dans la gag moko si je me rappelle bien oh vraiment et puis ça comme makambo ya makasi bato belé ba découvrir vraiment pe chaîne à travers gag yango nous faisons ba fruits à écriture voilà et voilà ba o batala ba mona ba nombre de vues na musala réalisation scénario et tout dans le long moi ba de comment est-ce que vous avez na ba mutu ba été pour na ngani mo ena ko koma ina ko za ye bon terrain oyo ozo memanga eza terrain oyo kasi te eza terrain oyo siko ozoloba yana ntango ozoloba ba fan pour nga na koloba vérité oyo nga na yebi étant artiste mais omona ba fan na yo ndenge ozoloba ba koloba ndeti boba nini non toza ba artiste toza ba oyo tozalaka esika moko toyebani ozomona déjà ntango ozoloba na nga ke ntango ozotala oyo akokoma déjà ntango oza na ba fan ozokoma makambo ozotyela bango na mesa bazolia bazotonda bazosepela c'est que vous en écriture bien, c'est que vous commis bien. Vous avez donc, je pense que la chaîne est belle, ça n'a pas fan. La fan, on a pas fan pas battre. C'est que ma bien la chaîne on est donc voilà. Voilà, merci mesdames et messieurs, fidèles internautes, c'est déjà donc qui est la vraiment émission. Moi c'est la ligne surtout par rapport à la chaîne. On est belé, on s'attend vraiment au monde la vie, il faut toujours que l'on renaître. Sur tous les plans, on a des domaines nyonso, na makambutu. Ozomona, na 2024 Simba quitté, na 2025 on renaître les sous. Ozomona pour au banda likambo sika. Ozomona. Donc chaîne ezalaka déjà. Toko bandela kaka ko kotisa les sous biloko, mais siko na ba programme mususu, na ba programme asika. Oyo tokobanda kosepelisa surtout ba abonné na biso ya Djinimo la Lemba TV oyo pe tozozwaka ba appel tango iso et tout ba biloko na biso banda kokota mais mikolo et tout tozokota ba contenu oyo ya sika kala mingi te ba zala toujours branché scotché kala mingi te Djinimo la Lemba TV ezozonga opérationnel hein et ozala soutenir ezalaki totie vidéo après quelques jours après quelques mois et tout tokobanda vraiment lancer ba biloko régulièrement pour na kolesa ba abonné na biso ya Djinimo la Lemba TV mais à part ça ba message mususu ya malonga oyo nakokaki ko kumbela bandeko bazolanda biso wana ekozala plus na émission moko oyo na osala na chaîne nanga pour plus de détails parce que naza na logo moko ezo défilaka tango nyonso na ba plateforme nanga na ba TikTok na ba page nanga ya ba Facebook Instagram et tout même na YouTube eza na logo moko oyo défilaka à tout moment DM agence je pense que bandeko oyo tozaka na bango na ba lien ba omona tango na kosa vidéo wana pour na kopesa explication na ba détail explication ya ba détail ya agence na biso DM oyo tofungoli eza na ba service ebele hein awa na banzi toko zwangonga ya ko expliquer ngo na ba détail c'est mieux ya ko sala ngo pa na biso
vous allez vraiment vidéo mobimba pour nous expliquer bateau DM agence et zana eyela nini elinge innové nini topé izo ya pour nous secourir un problème nini oyo ba ndeko de la communauté congolaise oyo bazaka nango. Non mais makanisi zalaka kaka même libanda oyo pe kozwa makanisi soki ya bien zali ya bien quand to landaka. Donc voilà. Merci beaucoup Jimmy Mwalem Mansouma à la fin de cette émission. On a invité les 3 personnes Batalio et puis moi il a fait une émission par rapport il y a Balandi Bisso vraiment il qui va commenter donc ça prend évidemment par rapport à ma réponse sur le PC et puis que si on a tout n'aura souka sur les longues carrière na yo pourquoi ça merci nana so mutatali carrière nanga nzambe liboso après naza na bato baorientanga artistiquement na ozangisa ya lelo masebe te mpe ya sonam ya Solange Minondo président na ngai Elombe Sukari la patronne à Belleville TV Belleville County. Donc voilà. Merci beaucoup de ton personne Diego mbote ya makasi na Panzoulé livret un frère pas comme les autres, pourquoi pas Jackie Maele, pourquoi pas Mbetenge tant tout le monde a Mbetenge, tout le monde a livre, tout le monde a Jacquino mbote na bango yangona sans oublier na pesi mbote ya makasi na la plus belle Safi Bambou ba bon séjour na yo na bipa iboni ezwami yo sans oublier Mamita Dina coach na nous mon sese boni basango ya Chuchu Lwambo restaurant tozo ya kolia kala mingi te nzamba sunga tozo ya kolia biloko mboka bio. Patrick Muzamba Muzambios tonton un frère pas comme les autres. Il est vraiment un palin Patrick Muzamba boni basango ya Brad Pitt Guy Makoda Jojo Kama Kidimie voilà. Mbote lisusu makasi na famille Toko en Afrique du Sud accueil moko chaleureux. Trésor Toko, Zizi Toko, Jide Toko, Bangwana, Chris Toko, donc famille mobimba wana sur na Centrafrica. Accueil wana zara vraiment ya blague te sans oublier mokili mbongo Gucci Bamala. Na bosanité batutu o balandanga ngai batutu balandanga ya bino mbote yango wana. Famille Sita aussi, je vous salue à passant. Batutu balandanga mbote na bango. Merci beaucoup. Merci okay. Merci mesdames et messieurs, fidèles internautes, vous êtes nombreux à nous suivre partout dans le monde à travers notre chaîne Congo Lizima Télévision. Vous avez aimé, de bon commentaire, m'appel. Ça va vraiment plaisir. En tout cas, à moi, votre humble serviteur de on a toujours reconnaissance, surtout ma remarque, m'appel, ma conseil, ça va vraiment plaisir à trop. Sur cette émission, merci à Montréal, Jérémy de la Caméra. Mais il y aura un petit bon qui bende. C'est pour bébé na mo tan ko mbona. Il faut ranking hein. Congo Lizima TV.